Okay. Balobi Kin France Télévision n'est ma cam. Aux abeilles autant de film bien, autant d'émission bien. Kin France Télévision n'est ma cam. Chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi soto lo ba minté. Nous salande ma cam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebé. Yannick Wengebé donc. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis la politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba Congolais. Nite Wenge yonde makam. Kin France Télévision n'est ma cam. Salande ma cam. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre à travers cette émission. Vous êtes tellement nombreux, mesdames, demoiselles et messieurs. Kimia et Vanda, Mabota, Mabino, vous êtes tellement ébélés. Bota la rabicho à travers cette émission, à travers Kin France Télévision. Oui, ceux qui bosa ko s'abonner, ou s'abonner, biso, ça la rafeti. Le kola na yena lola, ceux qui mota bongo li mote, ma ebinzambe, nenge feti. Ezarana lola, ceux qui mo pagana bongo li mote, ma nenge biso, to ya marabino, ceux qui bo s'abonner na Kin France Télévision, en tout cas, biso, tout ça la rafeti. Boé daka famille maro boé, tant bo cliquer place va commis. S'abonner en tout cas biso ça la biso esengo ya makasi tika te kimia engela mabota mwabino yo juli baku yo tala biso yo pe mutali boso tali biso mbali boso utabiso à Kin France Télévision malgré titre to tcholandi yangote mais au cliquer à place de ce commis sa place va commis s'abonner cliquer en tout cas nzambe akanisela yo nzambe a raisonner mambwebele atala kana yo ozotungisa wana apesa yo solution c'est Yannick Wenge na zande ko na bino congolais mbakisa moto atonda na kibonzambe Yannick Wenge biso soki nzambe te na ebite so to koma wapi to za pe kokunda to za pe so wapi donc za nzambe ndazo pesa biso pe mangana yo to mona mokola lelo grâce ya ye nda pesa biso pe en tout cas kimi ankolo evanda mabota mabino. Mesdames et messieurs, lelo to ko sola mambo belé nini to ko sola lelo ça affaire ça na faire rigolo comme makam ça koleka na télévision ko finga faire koleka na télévision ko finga ko chrétien bagolo ko chrétien faire rigola or que bazana matanga na Jennifer artiste comédien wa tikibiso pendant batembe la banda ku théâtre liboso ba ça mais le ça il prétend être président ya ba comédien tout mais bazo lela yazo sala ba marambu azo finga ndeko na biso faire rigola c'est ça bon ba crèche moko boy ezo laxara que non azo finga mais à travers cette émission aujourd'hui mesdames demoiselles et messieurs on y a ndeko na biso mo congolais à sa intervention to meka ko solana et par rapport ya marambozali koleka na kati ya musique na biso to pe ba théâtre général mali na apesi mbote ozaboyi malamu na kati émission na biso. Ouais, Yannick Wenge, les grands journalistes, bonsoir. Ça dépend de l'heure. Bonsoir, on a eu Boni. Qui m'est allé? Tu bengi yo pour l'intervention là parce que
par rapport à ba sai ndenge bazana matanga ndeko Janifa atika biso mais ça zo le na télévision ko chrétien Ferregola ko chrétien Adidas Arena ko chrétien mebele or que ya za président ba comédien nyos tout azo le na télévision pour ko finga réaction na yo eza nini eta que yo za congolais oza combattant bo beta pe sai na Cape Town kuna réaction za nini? En tout cas, réaction à Zali, ça c'est qui ça va toi? Ya, Yohana. Ouais, le m'appelle Miss Mavondoloana. Ouais. Bima le cola. Yohana. Azara Miss Mavondo. On dirait ye. Oh, le bien là. Arata donc merde ba wara donc barata va robota et donc bima pena elongifo. Nabia. Masai Yohana. Baza batu moko. Yebisa to kibisa kembangwa. Beta mana Cape Town na wazira maila kimambangu. Oh, bobe taka sai ekuna, bobe taka ekuna. Abeta mana Cape Town ya osakana te. Te ya lobi, aloba boko kaka ete, aloba boko kaka ete ya wana bolo bo yepe ya zemuyaki malumbe yepa tomboka afo. Te rien, te atomboka la biso te atomboka batu na bango théâtre basala bango ba imura ko sekisa batu biso. Ah to sala ba vantité ba mukuna ba beta mawa. Basai sai wana baza batu moko boye. Beti wana sai nazo comprendre te du président moni ko lata kombo ya munene na nzoto et comme ça mutu ko kisengi oso talie pena boye physiquement azalo ko la kisengi ya mobali na wala nani wana sai wana mwindu wana lokola nzungu makala okay po azapena mwindu lokola nzungu makala ameka ko pakola ba produit simba te basai wana mbona ngana mona ke lokola kisengi pena solo azana bogarte azana longo mabe mise bele ayebi le pe ki théâtre te po bato ba sekisa ka bato pena ki théâtre za lokola ba vie de loin ba esobe ba banano ba Kaloui ulani ba Gabriel ba nano mutulanga oyo aloba ba français de wala basinga ba français le trop comment il Asuluzolo. Voilà, 20 minutes. Bato ba question na vandi na oseka bani mais parce que c'est wana baza batu moko boye. Oyo ngala moni lokola adimane na fulu. Est-ce que sai na niveau na ya kokiko saka na fiere kola. Ngala mona bandal. Il m'a bon ma 222. OK. Ngala mona bandala donc ngai ko tu donc na pour la faire na roda pour na clan wenge. Mutenyo sa bala clan wenge ngai na sapota ke kaka. OK. Ngai na zara mutu oteke abina kalokola mwasi lokola mama mbijapel lokola Gibson. Olandi lokola mese 30 ngai wana te. Ya lobi ya zo support Fally Ipupa numéro 1 musique congolais papa Fally Ipupa aleki nyoso aleki bango nyos tout Fally Ipupa zana ba trophée abeta ba stade minene ma Fally Ipupa c'est PD Fally Ipupa tika kofinga nazo permettre yango te ke muta finga boyo sala malamu te teme kofinga nete boyende na osepela te muta finga mobali ya sindizoba wala tuna ye soki aleka ye na nsima te naloba kaka papa journaliste nazopesa nazoloba ndenge moto azalaka eza ndenge moko na peti na biso fabrikate mo avanda te na kiti ezalaka te parceke kofere mide akenda kuna naloba kaka les réseaux sociaux, il y a un problème car on va avoir la télévision, c'est pas bon. Non, ça n'a pas ça, c'est à supporter, à soutenir, mais bien, comme le quoi, comme une jalousie dans le bango. Est-ce que mon théâtre, un vidéo,
mutu ya vraiment oyo asalaka théâtre oyo asekisaka bato bayibo soki asoutenir na ye un PD un vagabond comme Fally Ipupa mwana abomi tata na mama mwana oyo akendaka komiwelisa mpona bastar bamiwelisaka mpona ye te bastar oyo baza na bitili wana tu wana bamiwelisaka moto alukaki aza te ye nde moto akenda aluka bango frere alukaka motu te frere aobeta na miziki ya kitoko frere ana voi kitoko olandi apres clan wenge lisusu alataka bien aobeta didasi 2 fois bafrere baa bato osaka na bango te Fally mpe abeti barene ya minene ya 20 place wana barene polo mo ita bemeki bafulu na ye bakendaki na bango kuna bato ya bachroniqueur na ye wana bafingelaki bato babandi kofinga ye lisusu yomoni te bafingi babalukeli tala amemi bango babaluki bamonika te bato soutenir na biso kutu fere ke te soutenir MPD omoni ale babalukeli mbala moko bakisi njora alatala kisi njora ye moko na mutu ye moko na mwasi mobali olandi kisi njora abi Fally aleki bato nyonso na Congo na oyemba na Afrique omoni bango basalaka bapropagande moko boye poke misalinga bango tolema balotaka poto te bango nde bazala na barevaka ya poto soka poto yango ebeba nango de akala poto ebeba te poto eza bien ebeba deja ebeba na bafrance wana bato balalaka libanda bafaser donc poto ya mambele yaya nakutu vomela vana na Afrique omoni siko bango baa na baposa ke bamemaka bango na poto yango omoni fo mais Hakim Prince de Lausanne baza sa père ya la biso mbonga bi bango vivra bien na fou d'ici bino de bo souffrir fort Hakim Prince de Lausanne to ana ba pletawa Yannick Kindia obi Rombox Yannick Kindia siko yo ko bisanga Yannick Kindia ala to masana nga purada to de Paris to passer la vie to ko comparer bango na muto tangeringa wana Hakim Prince de Lausanne wana bakomba kala baboka ekala woni bamongo wana bango baza bato mo bafrappe donc bakenda kofrappe bambongo bakenda kobuka bamagasin bato ozomana wana ake batekiteki bilambana azwi mbongo liboka yo olakisa bato mais so otali na ndako na yo otali na Congo mama na bango azosufri azolamba na makala eloko akolia eza te batata mwasi nzala donc kuna azopanza mbongo yebisa tuna esiko ndenge apanzi mbongo yango kuna na Congo atindi combien aza na bandako combien bamilitaire na biso baza bacomplexe ce sont les complexés nde bayembaka bango obi bamilitaire biso nde bayembaka bango babacomplexe baza bacomplexe parce que koyemba papa yemba bato ebele obi ke bapapa oyemba bayemba bato ebele bato ebele bapapa oyemba bayemba bakufa libanga ezaka nango eloko te bamabanga wana ozodepase no mbongo nopamba olioke olekisa fami na yo babiloko wana esesila so bakongola bazoba bakongola batufi bakongola oyo baza bainconscient bango wana nde bakendaka kuna bapesa misembo ngana bima pele bonaki opesa Fally mbongo poka ata ikombo nanga selenga malila Fally asenga 100 000 oza na mbongo oza na 100 000 te ya kopesa Fally mpo Fally ayemba yo $100,000 nabi $100,000 yango kasi fo naza mpe moto aliboma ti mama na ngai na pesa eta 50,000 te nazwa 100,000 naki opesa mwana abomi bamama na ye nyonso mwana atekaka masoko na ye na te oyo eza televizio koloba mwamba bongo te papa nakopermettre yo te bana bazotala biso ok mwana oyo nsima na ye nyonso eza ya kobeba olandi sikoyo donc ngai nazwa 100,000 na ngai na pese po ayembi ngai te nakosala yango te tina kufa totala mbongo yango oyo aza nango totala esika akokenda yango mande nakuta kufa tika mbo baloka desire Kabila bakufa batika mbo sikoyo ye sikoyo mbongo yango soki bandako olakisi bato bavoitire olakisi bato bilamba osali boye bajet apres suka na yo ekozala wapi tosololaka ko papa journaliste tosololaka baminisere na biso batika nde bacomplexe baminisere batika bacomplexe batika bacomplexe wana biso ebele na fille d'ici dawa bana bambongo ebele omoni ta pa meme na esika abokita mwana ye basala bambongo ebele olandi me biso kuna na kisasa mabanga so moto baboto
kitambo ndako asuka maybe saonga na mwana bandali te bimba ma 222 bafali basufri fort yango moi feka Alex masufu nza masungi lelo akoma numéro 1 musique congolaise papa journaliste tene Sinda Alexis mama na tata ça me parti c'est yo to comprendre ngote Sinda salini Alexa tata na mama Nicolas za lelo Sindi ona ko sa dazani asko tali nzembu ya mame yenga nzembu nini ya mame yenga o akufi wana na saleo Kofi ayembi nzembo mame yenga pekise yenga zoni ngonde nani na yebite na zo kaka ke o ayembeli Didiston pour Didiston makai sini na soke pena Kofi yango wana ayembeli mwana oyo boto yembeli tata azoba tala mutu porti akzina maperiti akanyi batie bakol papa moko zoba molole ya papa mama zoba na olike ba misela biso ba misela ona biso akisasa koma kutata Felix waze kwa wazo kaza nani olobi wazo kwa wazo beta na le premier na Adidas Arena premier kutu waze kwa leke na maele musika aza mena tata azoba comment un parent au que la mwana na yo nzembo opakele bambakela mais aza modi aza papa mabe aza c'est sorcier ya papa aza zoma tata numéro 1 tina 000 mukile kufa zoma ya papa ta papa moko ta kosala ngona na kisasa alaksi pena kisoma na tina suka ngona na bimisi kola mwasi moko bo border moko bo mwasi moko ayaki kwa na yo oluka musala kofinga te papa kofinga te combattant please kofinga te na lobi boye papa nga banga mutute kofinga lesaka kofinga azaki wana braza azaki wana Cape Town lo bokanga minoko bokuka oloba te ngona so na zalaki bozwa bambongo bovanda nia na Cape Town please topema okolekisa image ezano kozongisa kuna soki nga na zalaki wana jega malila soko zaka lungo sani soko zaka lungo sani soki nazalaki wana bakisi ne wana pamba nanga na finga epena kobanda tata na etina mama na yoke nanga pa ita alesa ngai ya mwananga na ndako na nga na Didiston nga na Derpiro fuck ngai te bakofi na bino wana baba tupamba awa soki biso bakongola toko yamba bango te nana oyamba bango akoyebisa ekaya koya kolukisa o apamba koyebisa ekaya po ekaya mzabengisaki akolukisa o pamba bobanga makambo te kaya to beta malebele oyo sama makaya kaya beta malebele wa kaya ayebi jera malila kaya ayebi botuna ta bato Cape Town kaya ngana kenwa mutu pamba ndengo ngana kenwa okay tozongeli sai tozaka deja wa tozongeli sai ba débordement na yewana okoki koloba na nini soko tala osiko sai fiston tufi ya mama ya sai kofinga te papa kofinga nde na olinga te te po kofinga bana bazotala biso bana bavai na televizio baotala biso nalobi boye saisa wana nzambe nanga mwana bitendi mwana balabala saisa munoko solo saisa yoyo zoba mwindo lokola masoko ya nzungu sorry pardon olali donc mutu ya théâtre moko boye ozo compare yo na fe lokola bandako fe naza nango yo oza nango fe na star ya munene yo kobeta théâtre na stade martiro tolisa ne fe atolisaki ya bino ya fali bo banokabola batike ya ofele na banzela po bato baya batonda bino bakasi toyebi te papa mwana mobali ya fali ntina kokufa nalingaka ye te mpo anini olinga mwana bato te azosala mosala kitoko azosala mizika kitoko nakokolinga nanu te mwana mobali akoma lokola mwasi asalaka bajesa basi nakolinga nanu bongo te preuve eza wapi en tout cas seke yo papa journaliste oyende mpona otumolanga ozolanda parce que ata na banicole malila na poto bazomona makambo oyo nyonso kasi na Nicole Malila azali fan club ya aza wario aza mutu afali obi pardon Nicole Malila aza wario aza mutu afali jamais wana mwana bandala tongo olandi ba Nicole Malila ba bebe Malila wana ba pipo bana bandala ya tongo donc bango kutu quand wengende mais fali pa aza mwana bandala obi fali aza mwana bandala tongo mwana bandala sikoyo na kote nini makelele ndako asuka tala mai ebele zabelaka mwana mobali ofali akolela via pasi nzambe tikata aduma bonga na pese kaka
ans lisusu totala sikoki fali ne soki eza lisusu to 40 ans pamba ya succès totala lisusu zongela salisa message mpona salisa bon ngai basalisa ye wana papa ngai salisa ye wana salisa ye ngai namona bolole médiocre moi donc zoba moko boye azoyeba makambo azoloba te oya kocompare fere na fali oya komanke fere olandi yo salisa yo oza na elamba bien te oza na ndako ya bien te oyo fere aza nango oza na bana na o bakokani na bana fere te bana no bakenda ya classe oza to na ndako na poto te oza na famille no nano ezosufri na kitambo donc président na yo ya théâtre olingi okomisa ngo sikoyo na bamusicien nyangala kata moto azozela bato babwake mabanga olingi fere bwako libanga bino na bazakari bwaka ndenge moko bokangelaka bato kanda mpo na mabanga. Ok, merci beaucoup. Donc eloko na ngosmono na aloba saisa ifo keba ezala mbala liboso mpe ya suka lapa yango nde olapaki libela mama na yo donc okoki komeka lisusu na fe lokola te so omeki na fe lokola biso tokota makambo yango toko meki oyeba sika omona pena video ya solo oza nano donc fere akopokola o banana ati na zete na mbana na ona basi na yo oza to na ndako ya bien te oza to na eloko ya bien te oza to na kaleson ya bien te sapato ya bien te oza na bilamba bien te bato baokabelaka bilamba po bokaboka bango oza na ozoba donc ezala mbala ya suka nyangala kata. Merci pesa wa mbote po tokabwana moko lelo olobi pesa wa mbote tokomi na suka mbote na ngezaka pa yo ebikaka Nicole Malila bafatu na mbikili ozolia mbonga Nicole Malila yo moko papa na yebisi oke mwana mwasi wana yaniki wenge aza na mbongo koleka na nyangala kata zoba oyo sai mwana mwasi asala ku teatre te asekisaka ne bato te mbongo mwana mwasi wana aza nango Nicole Malila en tout cas na yebisi oke yaniki wenge fona pesa numero na ye pesa numero ya mama Nicole atinga te loko na kopesa numero na émission dans la pesa mbote la pesa mbote na bébé Malila ba pipo Malila na États-Unis ba mbote voilà bazake mokonzi na pesa mbote ba président Mike voilà donc na pesa mbote na ba combattant nyonso voilà ba mbote na bango donc ba des nationales ba dreams ba neni yo moko nanu na équipe na mobimba na mama na biso na bana nyonso na ba caméra na pesi bino opesi mbote na caméra bingeta na pesi mbote na moto ya zo filmer ngai ok voilà, merci beaucoup mesdames, demoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous le général Malila depuis Cape Town. Mesdames et messieurs, c'est un Congolais vivant ici en Afrique du Sud à Wande Toya Kapoto sur la Marambole Kaka Namboka na biso. Soki o s'abonner biso de sali feti. S'abonner ka place ba s'abonner ana o cliquer nde ba vidéo mususu o kota rozwango mobimba to yamba pona bino ba Congolais. Kimia eva na mabota mabino bozaki tellement ebele kota la biso na kati ya émission oyo ngai wabino yaniki wenge motatona kibonzambe nazaki na songa mapona bino général Malila depuis Cape Town. Tika ete Kimia evanda o mabota mabino. Balobi Kill France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kill France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minti musala ne makam abonnez massivement la chaîne Fraskin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pa ba congolais Yannick Wenge yonde makam Kill France Télévision ne makam musala ne makam